Internautes, vous qui nous suivez de partout, à travers notre chaîne en direct Juka Télé News. Aurélie Vangou, la maman des garçons capables autrement dit la mbingazor de la presse congolaise. Lelo émission Baïbakenda Sangoto Yekolela ne balobaka kabolela ba oyo bazolela toza awana hôpital du cinquantenaire. Toye ko sala nini? Reportage to banda ki ngo banda mukolo artiste na biso, comédien na biso na kombo ya Mélodie ba Diamant Nicole Poi. Tolanda kolela endenga kufaki minimo boyebi to banda ki na bino elema o banda na résidence place akufaki to keiti na bichingo bila tozu ba image ale lelo nous voilà lelo na cinquantenaire na morgue ya cinquantenaire to ye kolela po ebembe ya ndeko na biso comédien na biso Mélodie ba Diamant Nicole Poi ezobima lelo. Ensemble, nous avons comédien, tout le monde a une présence remarquable. Il y a pasteur de la foi Jean-Paul Mayata, au Père Azali Moko Katina Bango, aye kolela, oyaye collègue na Katina Moussala, tout ça a elongo toko kende. Faut que ce soit dans un langage moko. Tout ça ba image, dès que tu mets ça na biso na bino, ezala kato pesa bino le meilleur na biso, ba image en temps réel. Négram notre Molandi Mounene Juka Télé News d'Elvis El Sasser à Lobaka, les informations en temps réel. Ensemble, nous avons fameux Toko Kende et c'est parti. Na sala groupe à théâtre, donc na banda théâtre na groupe les bons samaritains on a créé un amour. Donc par là ils ont témoigné que nous avons pris une responsabilité na théâtre. Donc nous avons obligé na soutenir bande konanga et bande konanga basi amibali donc baza famille ponanga. Ensemble là pour na bango chaque fois parce que pour moi c'est une responsabilité. Je n'ai même pas besoin de savoir que na ensemble là pour na bango. Mais nous avons une responsabilité, je fais ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Mais c'est comme si on respectait le mot d'ordre. Le mot d'ordre, même Yesu Massia Nazareth, il a un démon. Donc c'est normal. Donc, et puis, chrétiens. Tous les artistes et comédiens ne sont pas des chrétiens. Nous ne sommes pas dans la doctrine, nous sommes dans le christianisme. Alors qu'on peut respecter, nous sommes pas nous sommes pas mais nous peut tenter. Donc c'est normal. Donc Bible dit contactez-vous de ce que vous en avez. So ba tubaye to ça to sambela to sambeli au pas 8 ans gloire à Dieu. Moi mon problème c'est que na sambela ka pour na artiste comédien nyonso bazala ba non chrétien ou pas na bondela nzamba c'est la biso grâce. Pasteur de la foi, on a une question par rapport à Bambele Belé au Waka pour na bato ya média. Lelo na ina lo bato za ba parents, aux arabes na orphelinat, ya roboko la bana orphelin. Mélodie atiki moi moko ya mwasi. Tant que pasteur, tant que papa berbu mon beaucoup li pâté ya bana belé. Okoki opesa message nini par rapport ya libota ya kati ya théâtre pour na mwana moko atika ya Mélodie. Bon, en fait, ngai nazala pena na orphelinat te. Bon, non nazo pe conviction ça la moté. Mende na sonza mapenga muke na kenda na ona orphelinat. Na bande ko musupa ko sunga ko na sunga ba orphelin pour Jacques chapitre 1 verset 27 c'est le religion pure et sans tache devant Dieu ils ont consisté à officier ba orphelin na ba veuve donc ça la au Bible mais orphelin na za na moté bon de quoi tiki mona orphelin nous sommes obligés de la soutenir par des autres personnes. Nous ne sommes pas orphelins, mais azana yé na charge à famille. Alors tout le gars oyo azana incapacité, difficulté au tanga, difficulté au lia, difficulté lambande ba orphelin wana de to sunga bango. Mais ça tous les orphelins, te orphelins nos parents kufa, tata maman lem su tata le kinoko azana charge na yé bazana tranquille. Auto sunga izalande orphelin o azana passe. Il wana de tout le gars to porter aide. Merci beaucoup pasteur. Merci. Merci Seigneur Pamolo. Bon, biso to travail qui na bango parce que nga déjà père na pas ya utaki na groupe sans souci donc yubino boyebi histoire boyebi déjà nga na VS ça le bandeni donc tant nous surtout to banoza na VS to banoza na bango donc voilà lelo souvenir ya malamu tika na ya Mélodie souvenir ya malamu za musana ye o ya salaki parce que d'abord yo yebaki comme na Mélodie te. Donc ce qui le bisonyo soto la Mélodie parce que to yibi na kombo na ya musala donc souvenir à malamu déjà yango wana atikeli biso parce que asala ki kombo na ye to kobosa na été papa Isobe bonjour. Ouais, bon. Merci beaucoup tout le monde a assisté na kati ya mort que ya mwana na yo na obenge mwana par rapport à identité no ya président comment on a bané belé wa sa ki na point noir ba même qui souci wana
il y a se déplacer au délégué le président Moussousso babengama na koma président Elombe okende kozwaye acte wana bosala ki wana eza po alona eloko nini kwa koko kundama na point noir te faye kaka ya. Maintenant déjà azali congolaise na biso donc aza congolais donc aza makila na emblème na ye ezali ya RDC. Bino koalaka na bakestion moko boye oyebake na korépondre to na korépondre te mpo ya monoko nanga mais yo ozoba il faut na respect aux alango na respect aux alango il faut bon na respect aux alango pour la média donc retirer nan bon on a retiré mais il faut pas osala na osala mabe pour retirer donc faut te ba koloba surtout bino musala bino bozo sala ya koloba faut mekola koloba na parler avoyer na miso bato. Donc liwa eza mama nzambe tokoloba te ke na mona biso to kufa trop lelo o na minute so ke peut-être na ba morgue quand ndeto za au mona bato tu bana kata morgue ba ka ba comédien te donc bato ba discipline msupe bazali donc c'est ça donc liwe yaka soki yeye to kanga ngote pinga na miracle mote na kosa so soki komina kanga donc wana question ko tu na nzambe mais bato su ba lo ba keza ba contrat mais yo siko bato ngo uzai na bango ta ba lo butuni bango te o tu na ngana zai te siko wana répondre bino comme na suka président la dit akozwa pema na yote ataba tu basangani ezalaka yeme yango to yaki na mbela wana ouais par rapport à bon, on a épinglé mon qui place sur le bic et tout l'ingana non. Soit l'ingana te to yati. Yobi combien de personnes au bas suspendre le tournage les locaux pour toi au lieu de konabiso. Peut-être bah jour où on est bandé coupé ça ban trois du temps à Moutou, na Moutou yebi makambo à ça. En dehors théâtre, ouais bah bien que tous appellent na ba famille. Tu appelles na bana au faut soit capé tant ya mwana na yo, au soit tant ya famille na yo, au soit kabou. Mais à chaque fois on a été dans un déplacement. Mais avec des gens ba collègues ba te belle bando yande ti papa Elombe. Atika ki famille na yo, ta sala ni. Asala maboke a président ya groupe a suspendre non makambo na union surtout ya groupe na ye po akatsa kaka Brazzaville point noir ake kozwa corps ya ndeko na biso Mélodie wana bolingo ezate po to tika ba obana biso na moko président Elombe a représenter biso nyonso atanga omoninga te o monte papa mayata tiki le mso da kipe na église da kipe na bato ya royamba mais atiki makambo na union surtout ayebo longola ke kivoke to lingana raté to sala même na ba famille oza bandeko no mso kanisa mo pe binemi bolobana te boya biso po ani bochaka miso bisika bato bazali babanzungu eningana ka ba makambo ebele ezalaka ngai loko yepesanga pasi da balobi nga balobi siko epa na nga na contacter mutu aya en face na nga ba mimi omoni yo na linga côté wana nde bien tant que mutu nga da famille na nga nyonso tu yango so te na ba mariage so ka bilongi moko tozala na ba matanga na biso ka biso onde tozala kati siko famille na minute biso nyonso to tiki musapo to yolela lobi to lale wana malili bino kozala ete bino boyaka ka ba vite est-ce que bino bozala elobi mais le lobby no yobo et pour que kingana koyana ko tia miniature kingana koyaba welela ki boye baswana ki boye babunda ki boye bino baluki mambu bino botiki la biso ba miniature ya bien yo sunga biso ba confie belé koti entre biso daka ba miniature na bino botiaka mimi afinga ki kingandi contenu na kati ya qualité ka titre wana et créer nous bo sunga biso bino pe ba fonti na biso ba chroniqueuse na biso banani bo sunga biso beaucoup ba go semeler biso ba trouble les abino olobi question ni balobelo ke tolingana te mais ce qu'on ngai on a été non en fait qu'on y faut ezali slogan ezara slogan ezara nango problème te bato ba okena ngo mabese ke o muto atanga o comprendre ka ba katel bise da pe fier qu'on y faut tina si ça zone na problème addiction to suka ndeni oui maman et encore pareil pesi na loba boko panzanga mungongo le biso ne ba chronique fois tino bengi biso na slogan de lobi biso ne to créer la bino ba polémique na mekano ko zoka na actualité ezolona pour l'instant na kati ya réseaux sociaux biso pe ne to créer polémique actualité ni en tout cas na yebité actualité ya dina na max. Non, moi je ne parle pas des gens, moi je parle de moi Mimi Kabou. Je suis fille de ouf, je resterai fille de ouf. Na joie succès na ngaka na losambo. Na kotanda kwa ngangate na lukelo te balobi ya batu moi je ne parle pas. Mutu wana olobelanga mukoni.
tant on loba ke na lobby o pona bien o ka bino bo tila nga minati à côté la ki kingandi l'aime sous mutu wana hôtel te me créer problème c'est ça non yango na la linga koloba likambo na yebi en tout cas désolé pour nanga po bango nyonso tu wana baba ndeko nanga ba otika la bandeko nanga bisika batu baza e benda na kakaka e kata na suka suka ba bongisaka c'est ça merci beaucoup tout le monde sort nango ke ya solo pena oza moto na nzambe est-ce que eloko wana ko bandela ngo lisusu te po tozomona ba commander bazo kufa belé te Bible zoloba ils étaient poussés par l'esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Sonza matindo do sale loko ba retour nango protection ezalati. Parce que tout le monde a que to sali activité prière et sili mais derrière dona biso organisateur nango onza matinda ki bitumbe continuer ki batumo bangi basala mutumo mabe yoza membre famille te oke kota likambo wana. Alors ba retour yaki mais lokola ezaki recommandation nzambe yemo katikala ki protecteur pour abattre la biso. Alors, si tu as ça sous un sentiment, tu as un plaisir, tu as un sepela qui est au salamanango, mais retour tango ya protecteur aux alatés pour tinda qui yote. Nzambe soit tindio yemoka aux protection on peut charge agnos. Mais soit tindio te so que ça le logo va retour et tomber liko na omo. Na yebi mkonsuto yaki na morgue a oka cinquantenaire. Na matanga ka artiste moko balaki biso mosala nzambe moko ba otika corner a au sala délivrance et du coup à quoi ba memi en hôpital ba baza suna bo moité. Voilà, n'est pas dit gazaï mutamasumu mais tant mususu asala ke loko o tant mususu na lobi par tant musu peut-être asala ke loko o ezaki na recommandation nzambe te nzamba tikiye alors so nzamba symbiote bien aimé ato monani mutamakasi na miso bato okwea. Donc so nzamba opesa un jour nzela to sala prière a bongo to boya te ngana za esclave ya nzambe même pour les pour na artiste comédien. Ensemble la pona bandeko nanga pona linga bango mingi ngana lobango na école théâtre na groupe amutute donc nazana mututa l'accent théâtre na salle théâtre nulle part et c'était en 1998 le Seigneur m'a dit aller créer un groupe de théâtre ndé na salle groupe théâtre alors naza obligé ce qui veut dire il y a une mission que le Seigneur m'a envoyé auprès de mes frères et sœurs pour na sunga bon na peine na postate oyeb sabo na sunga bino na lo sabote nzambe ka pesa nga charge moi donc si on peut la permettre tout ça lango papa to boyate. Merci pasteur. Merci. Délégation ya ngambu na biso ya Congo awa o ekite ko kende ko zwa kuna maison entente salema kité na bato théâtre kuna to elongo baye kolela. Non, c'est comme si batu wana kutu ba sepela ki ke ba kunda mélodie awa. Pona yoka ki ba propos ya garçon moka bande koloba alobi il faut ba kunda mélodie na kin po bisika o ya bandela ki musala ezala ki na kin. Moi j'ai connu mélodie na groupe sans souci. Même na zwa temps ya ko jouer n'était mena bien na groupe sans souci. C'est comme si famille sepela ki na bande kwa Congo Brazzaville si je me trompe pas point noir baloba ki vaut mieux kutu bakunda mélodie na ba propos musu batunde ba bande ekolela jo o mélodie akufa ki balobi ke maman bosunga biso kora mélodie faisons Kinshasa yango mona ki président Lombe asala ki effort na Christophe Muzungu ndo moni ebembe ya mélodie mais o bakunda mélodie na point non to bakunda na Brazza en tout cas non on dirait même ba comédien na ba comédienne yakuna bazaki d'accord bakunda mélodie na Kinshasa bazaki d'accord bakunda mélodie na Kinshasa maman question na ngasuka na tuna tout le monde a bato théâtre nyonso bakufaka bakendaka na nécropole eza na esika oyo babengisami ya place de artiste par rapport à bino bato théâtre pona nini boponi mélodie na cimetière à Gombe ba moyen eza moki ba okunda mélodie na Gombe ponga na zala été ma chérie na yeka lobby na kine mama ya famille petite sœur abala kuna na matadi na zala kuna na sala au moins un mois mobima même sotani na bembe na zala été en tout cas na yebi cause te ketina nini ba okundela kuna na yebité peut-être cause à la décision ya famille peut-être cause à la décision bon en tout cas il y a bakambo cimetière na yebi loté. Vraiment merci beaucoup ya Mimi ko répondre à la question na biso. Merci beaucoup na bino nyonso na linga bino mingi nzamba bomba batela pe bino. Avant ko lala il faut ko sambela po o ekomi batante de la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Matière et organisation. L'organisation est le même. Quand on a déjà un NTPC, au président, président Masumu, suivi na papa Elombe, suivi na papa Ngaloufa, et ça vraiment comité à bassage. Je sais bien que l'organisation est les kakitoko. Yango moni ba poussi ko normalement ko renge bima 10h. Ba poussi yango bima 13h pour ba décorer, ba sala ba makamnya surtout ba cérémonie pour décorer akufi to mona eli susu. En tout cas na yebi que l'organisation est bien. L'organisation d'Akande Bibembe nyonso boyebi ndenge pe ya mélodie eza organisation eza vraiment bien. Organisation eza vraiment bien tout le monde a fait organisation eza bien vraiment la fille de ouf.
eza na kutu kombo des bolingo koza mutu musu pa koza na kombo mais soza malamu pete na batu tamu su batu bakoya te eza likambo ya bolingo donc atika théâtre te mais à sala déplacement qui est quelque part mais elle avait marqué son temps na scène moi biso ba musu tokolo ba mélodie za na succès ko leka biso parce que tant za na groupe sans souci biso groupe les bons samaritains to bunda bunda nango alors baza ba na obenga ba aîné na biso na musala zomona biso dans un culte lelo samedi mais na tiki culte na ye pour rendre ba dernier hommage pourquoi parce que baza ba ndeko yo basali pe musala na mboka na biso et puis na art oyo ya biso à Congo donc voilà merci ma sœur. En fait, dans mon endroit tiki, ceux qui famille est capable, ils charge à moi. Et ceux qui peuvent, botam pe na ba famille tam sous tozanga na biso, ceux qui famille ils ont ma coquité, biso pe ban biso plus conscience que toye penza rendre hommage na nde na biso commencer pendant na biso olata ya oloba ya osala ba interview tout et témoigner que tozo témoigner bolingo. Parce que koya boye c'est vrai. Déplacement on a physique et l'axi bolingo mais intérieur na biso zomona ndeto lobela parce que quelque part la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle et donc il faut ndeka ndeko to tuna bato manifester basi na tristesse o eza ya ko créer tel lokola artiste mais ozo tanakata mitema na biso. Merci beaucoup. Ngani na remercier binomi merci. En tout cas esengo eza makasi malgré tout ça na pasi mélodie akufi mais esengo na biso oyo organisation oyo salami et que corps à mélodie et commune à Kinshasa tozaki na pasi tobande kotala ndeko na biso akufi moyen nini oyo tokoki koluka pour que corps ya parce que kokunda libanda eza ndenge moko te tant mususu kokunda libanda elingaki ezala boete ba interview ba caméra ba nini voilà donc epesa qui passe mais merci beaucoup na artiste et comédien nyonso o bafungola ki vraiment mitema na bango bafungola ki ba poche na bango vraiment pour na contribuer pour na corps ya mélodie et merci lisusu na notre ambassadeur papa Christophe Muzungu o ya aida ki biso makasi na kota na makambo mikanda en tout cas aida ki biso makasi pe alongola ki corps à partir à Brazzaville pe koya awa vraiment papa nzambe apambola yo et na batu nyonso o basutena ki biso nzambe vraiment apambola bino mingi lelo corps à mélodie eye esengo na biso eza vraiment ndenge tozo lela lelo mélodie et lelo tozo ki ekotika e apema na kimia. Voilà, il y a Flore, moi question na biso sous beza lelo to moni mélodie atiki mwana to mona rappé initiative mo resala ma rappé des fois mona neti ya Diana to mona ba comédie ba kenda pe ko lelo pe mélodie pe atiki mwana est-ce que bolingo bosala rapport na bana ba comédien musisi bosala ngo pe pona ndeko na bino na mona yo pe pona famille o etikali pe na mwana obligé to kosala ngo parce que ça déjà na makanisi na biso organisation o to salaki et longo na ba collègue nyonso to sala bango na kati ya comité tozwa ki déjà likanisi wana après kokunda mélodie en tout cas tokobongisa pona okende kotala mwana na biso mélodie atikeli biso et message na ina lancé na famille biologique vraiment d'abord ba condoléances na bino boza makasi parce que bino nde botikali pona ko sunga mwana vraiment tokotika bino pété tozana bino ensemble bino moko boromona soki makambo eleki boromona o tokosala nzambe kaka abatela biso apesa biso susu pema vraiment tokozanga te ko continuer makambo wana nyonso tozana ngoposa. Voilà, merci beaucoup. Mami Flore na mon aussi belle loge na organisation et c'est pas l'esprit de nyonso. Et pour artiste félicitations la bino pour répondre présent makasi na matanga oyo oko côté en sur combien organisation de mon matanga les car 10 sur 10. Vraiment? Oui, 10 sur 10. Bon, on a le 10 sur 12 parce que ils ont pas si peu. Voilà, donc on a au côté 8 ou 9 sur 10 parce que binomo bomoni banda to bandi makambu oyo ndenge tozo kende. Te banda ba record ekoya te ba kundara okuna mais corps eko ide abatunya sezaki bongo ke corps ekoya te parce que ezambala liboso to kufela artiste comédien ba kufela mutu libanda et ba organisation to salaka ezalaka ya awa mutu akufi awa. Monique programme eza awa
pour contribuer et puis mbala moko boke bo bimisi corps mais auto kufeli libanda eza facilité parce que Brazzaville est déjà étranger voilà donc eza qui facilité ba monto ba senga ki biso ba 7000 ba 8000 eza qui facilité mais longo na ba artiste comédien lokwa bolingo ezalaka vraiment to fungola ki mitema moko na moko atiaki liboko na pochi abimisi mbongo nde lelo bomoni corps à mélodie les lotos la souka nanga mais yo confirmer biso que entre bino bolingo ezaka mais ba taxa bino ki bozana bolingo te bolingo ezali so bolingo ezate mais bolingo bomona tunga to zala boete et puis bolingo mona corps à mélodie lingo koma awate donc geste o salami déjà ezolakisa ki tozana bolingo voilà merci beaucoup pour notre soyez bato balele belé c'est normal pour ça le fait musale belé OK soyez bato balele parce que c'est musale belé le auto moni par rapport à ma contribution mais maman Nabiso Belvika n'est vraiment remarquable. Puis Nathan montant c'est $500. J'ai jamais vu. Sentiment de maman Nabiso c'est bon pourquoi Kabazana mélodie déjà ces sentiments à exprimer c'est en elle Linda Lobango. Okay. En vrai dire c'est en elle. Mais seulement nous autres on peut dire que on donne que ce qu'on a. Dans nos maigres moyens, on a contribué comme on a pu. Maman, avec ses avoirs, elle s'est dit, je peux donner 500, ceux qui ont 500, à Pessi. Donc c'est pour rendre ces derniers hommages. Quand le bac non contribution, on a participé que Ndekonanga a Kendana Kimia a Kundaman honneur. Si je peux donner plus que ça, ça peut être 500 ils ont eu une contribution. Mais oh celle la famille peut-être oh yo moni wana oh ça encore après yo c'est ça qu'on a vu. Mais ça je ne comprends pas tout bon partout dans le monde entier puis artiste comédien et puis la famille biologique et maman la biso Nicole. Mes condoléances d'abord la famille biologique. Mes condoléances encore na biso nyonso artiste parce que oyo accueilli aza irremplaçable. Muto remplacer mélodie azati. Muto bina nde mélodie bina kazati. Muto zana forme mélodie azati. Oyo yana ki mélodie te. Mélodie est partie, il y aura pas d'autre mélodie qui reviendra. Vraiment. Mais seulement na biso tozo compatir, to demeurer qu'on compatir tina dernier demeure na ye. Merci beaucoup. Dès le premier jour à Zalakiwana, à Salépé moi pas, il y a un qui est bandeko, va déplacer, va kenner nous, na point non, les nos premiers souhaits. Donc merci. Pour la famille, pour la mono atiki, moi liloba, na ba fanatique ba linga mélodie, ma katika ka ne théâtre parce que atika théâtre te, mélodie atika théâtre te, mélodie azana na point non azana na groupe na e. Mélodie na point na abanda qui non pas président du 15 au 15. Atika théâtre te, atika théâtre ndeni. Atika ki théâtre te bela kinde. Ayebeka ki obika na ye yo sozo belo est-ce que oyebaki okufa te non ayebeki obika na ye nde sala yeke tema mélodie azalaki mutu oyo likamu na ye akoka ko partage yango te soki azali na ye ata lobi ndeko bengelanga ata mutu boye mpo na okoka te ti komai na niveau ke oye na point oyo ezala otelemi ozwi taxi mais komai na niveau bazwa bis tara ndeko mwasi nde akomai na niveau donc nzambe azwaka lokumu na nyonso tosali donc toana eloko oloba te mpo na mwana mélodie azali na bafane ebele niko shega ebimam na oloba azali na bafane ebele moko mpe akomaki na tournage boye akoma obwaka omoya niko shega ese yango yokoma obwaka mingi lokola José de Londres boye ndeni tellement komai na bafanatike ebele ana choix te alinga kotisa mwa 10 na tableau moko donc bafane nyonso ya mélodie mpoi abandaki kobwaka bino bosepelaki bobosana te bosala assemblée tatiki mwana ya mwasi il faut atanga il faut lia azala bien bino mo boyebi bafamille na biso tozala na biso na ba PDG te na bafamille na biso bino nde bafane na biso nde bokoma nde ba PDG na biso baboss na biso bosoutenir mwana ya mélodie donc mamusu moyen koloba na TV ezate mais bosoutenir botika te bohésite te mwana tanga bien alia bien et ozala mpenza bien bongo ya munene tosali ya muke tokoka ndeni Minerva bafuta ata ndamu ti ah oui hein merci organisation ya boezalaka te tomoni vraiment ya mélodie bosali effort correyé hein pourquoi cette différence là non eza différence te sauf que mélodie aye libanda mboka nayebi te soki mélodie bakundaki ye kuna est-ce que bainterview boyelingo ozala te mais oyo eza effort toyebi ke ndeko na biso aza artiste lokola biso toyebi ke ndeko na biso ndenge aza wana toza censé
tolela ye biso nyonso parce que ayebani na bandeko ebele parce que aza na bato ebele oyo balingaka ye aza mpe na famille awa ya monene kuna na Pointe Noire famille so eza ekozala kaka moko to mibale mais la plupart majorité eza Kisasa awa donc il fallait kaka corps na ye eya pour que tolela ye ensemble eza ke biso na biso tosimbani tosengi aide yango wana omoni lelo tolela Mélodie awa. J'espère na ba fan na Mélodie mususu baza awa nakutana mutu moko ebisinga na fan no papa Maswaku mais nando linga Mélodie makasi aye ko assister kuna ilingo zaka ba Kinois na ba Kinoise diaspora na biso ba na Pointe Noire mais nde moi lecture au mona moi population ebele. J'espère que tu as bon côté. Côté la Mélodie a travaillé qui peut dans groupe sans souci mukingo a son nom mais tout le monde est absent ça bande connaît trop ya groupe bazate tout ba liste peut bimi ba contribuer mais groupe ne contribuer te na ebito kokolo bani. En tout cas na ebité organisation nini bango bazo sala parce que za mwana na bango Mélodie alongwa ki pe pour sala ki groupe na ye. Donc na moni Fleur bango za ki moko ya ba organisateur o ba telemaki parmi ba mama za pe mwana ya sans souci. Il y a des faits sans souci. Donc, tombeka un peu ko bongisa côté wana to lobate ke ba abandonner ba sali boye non. To yebite nini bango ba bongisi parce que Mélodie akeme mwana za. Azali très bien. Tu vois? Donc mwana za. To limiter bande côté, j'espère na moni bande ko belé musu baza ba acteur sans souci. Baza pe moko o baza ki na Mélodie. Donc voilà. Voilà, merci. Merci beaucoup. En fait sur le plan terme Touri koloba mutu oya bandaki makamongo liboso ya bandeko. Oui, mais koloba qui artiste akala ça c'est n'habité moi on a sur existé sur le plan artistique. Sur d'autres questions on a ça qui par rapport au qui confrère Nabino na komo ya la Duchesse le bec artiste Mélodie artiste akala. Comment beaucoup en considération bon d'après il était artiste comme le président ya groupe. Okoloba ni kuna message. Bon le président Mike la Duchesse c'est une personne à estime mingi ponaye. On dit biso to traitara mot selon sur en fait sur malobakaka to vanda na fond ya ba malobate peut-être le fait alobaki yango je nazo lobate na côté la to pe ko côté la pété mais seulement j'ai suivi ça j'avais compris que alobaki yango na sens que azam mutu oya banda musala oyo kala défendre par rapport non na défendre comment en fait na landa qui est à marteler qui vous la considération de l'ego copé ça même Mélodie ba considération et mêlé donc par rapport à dire non Mélodie azo mérité ba éloge na biso azo mérité to élevé parce que dans le monde artistique a apporté brique naïe comprendre a apporté brique naïe monde artistique eza lokola ndaku to tonga. Et si les Londa on inachevé, ils ont achevé parce qu'il y aura des artistes qui viendront, même après nous. Il y a des briques, il y a des couleurs, il y a des toits, il y a des manines. Donc c'est comme ça, c'est une maison qu'on est en train de construire. Le monde artistique est confité, s'il est pétant. S'il est pété. Mais le collègue, il y a des gens qui féliciter Bino na kamwende balobi ke bosali bien. Mais quand ça na Bino bien, ça qui peut forcer Bino. Pour comme kolobani nike Mélodie tangu asimba kama manzonzingi. Abanda ko fina batebele abanda ko fina bango yango moni makambu ne wumelaki tango bomoni ke balobi na bino soni wana yango ndemte pousser bosangana eza bon omoni na mona biso artistique oyo batu nyonso ka bazara bien te biso nyonso tozaka te ke to bato to za mité makaka malamu non yoka si mutu nyonso za artiste mutu nyonso pe artiste za na témoignage malonga pona ye to témoignage bien pona ye non omona bena artiste oyo ataza na kombo ya ndenge omona ka mutu moko boye ana témoignage moko ya bien te envers ye. Ça c'est la vie et ça normal même dans ma vie na biso courante to menaka ya la rabongo donc en fait ce n'est pas nous forcer. Mélodie était une parmi nous, elle est partie to ala rabato to mesana na ba organisation donc c'est que ceux qui artistes moko azate s'il faudrait faire quelque chose et qui sengi ba moyen tout ça la yango donc par rapport à l'organisation sikopoyo moi par rapport à l'organisation depuis pour les gens à Pointe Noire où y a nango ko katsa na besoin comme awa lelo nous en 50 par rapport à l'organisation où salami na vie na Fleur Bango yo mononde. Bon je leur félicite parce que moni magamu oyo soki mutandimi nanu que avant na rabomba mbongo uti pa ya batu surtout biso artistes to lukaka biloko kolandela de près et tout elles ont été franches la qui biso va exposer biso ce qu'ils étaient en train de faire nous l'avons vu alors je leur félicite baza spécial donc merci Nabango.
merci na bango. Message de copie na artiste comédien so balando partout dans le monde et puis la famille biologique et maman na biso Mélodie. Bon, restons unis, nous sommes une même famille. Le monde artistique et le monde où biso nyonso se retrouver na yango. Alors les artistes comédiens apprenons à être unis, apprenons à être ensemble. Et aussi la biso bien. Par rapport à la famille à Mélodie, vous venez de perdre un membre de famille où atiki mwana ou atiki douleur, pleurs, souffrance et belé na famille. Alors restez forts, eza nzela ya biso nyonso, lelo eza Mélodie, lobby et vous allez payer raïsto et vous allez s'occuper nani. Donc voilà, on continue à être fort. Tout ça na droit, tout monopole, il y a souffle de vie na bisoté. Merci beaucoup Raïs Luboula. Kunda Mélodie, tu es que le baba les passé, ils ont déjà les passé. Erreur ya frappe gros là, ils ont problème la duchesse a contribué, la duchesse donc rien à voir donc c'est la famille est sacrée, famille est comme c'est entre nous la famille tu es orange mais tu as besoin de public là tu belé pas comprendre donc Mélodie a koufi le long de Togoti quand na cimetière à Gombe paix à son âme donc tu as besoin de baloba qui basala qui bo ou tu as besoin de konabiso akunda mana ndenge tout ça l'organisation. Batebele se retrouver puis batebele bazaki au courant de l'organisation. C'est faux parce que basalaki groupe moko comédien nyonso azaki na kati. Donc à partir de tout ça bon on a aussi mambongo Marie-Jeanne non aussi mambongo boy ni toyeba ni dande to bongo soli kambu tebike kota mbongo Mimi kota mbongo Fatou kota mbongo Marie-Jeanne toyeba ni bien donc eza na ngote ba étouffer mutu to ba bengani mutu to ba isoler ba nyonso eza makambo eta et salamaki devant tout le monde mutu nyonso amona. Merci. Tout ça déjà voilà bomoni et bembe plutôt corps et andeko na biso comédien na biso Mélodie ba Diamant Nicole Poi sorti du corps déjà yango wana toza toujours na morgue ya cinquantenaire hein? Toujours na morgue ya cinquantenaire ba comédien ndenge bazolela bino mo bozo mona ndenge ba comédien bazolela ya bango ndeko ya bango collègue pas si pe mawa komona sumwana ya artiste na biso Nicole Poi Mélodie ba Diamant nga tikali mona mukie makasi bongo ya koloba ezali les images en train de parler hein ndenge nini ba artiste comédien na mawana pasi na motema
kobungisa moko o basalaki na ye musala moko elongo eza pasi pe mawa toujours na morgue ya hôpital du cinquantenaire tozolela na bango elongo toujours et voilà nous moko bozomona pasi. En tout cas, vraiment, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Pas si ma casse. Nzambe mopesi na pema a décidé autrement. Biso ba oyo tokolo banini. Tozongisa kaka matondi pa ya Nzambe mopesi na pema. Oh, eza pasi pema wa. Voilà, toujours dans l'hôpital du cinquantenaire. On continue notre reportage. Pardon. Bravo l'artiste. Bravo l'artiste. On fait la gauche. Gauche. Bravo l'artiste. Bravo l'artiste. Bravo l'artiste. Atanga scène liboso eza Mélodie Batiama nde abimisanga na TV Mutali Boso na filme na ye Solate oyo atiakanga comme principale. Mélodie, elle était une fille très sociale. So bato ebele bayeba ye Mélodie bien te, elle était très sociale et puis abandaki bolinga mona muta souffrir te. Je me rappelle encore en 2012 quand on a côté na groupe né, je passais des moments de vache maigre. Oh, vraiment, on a pour souffrir. Ce qui Mélodie a simba qui n'a pas de la théâtre, peut-être c'est dans la AVC. Mélodie a comme un niveau, ce qui a la télé, il faut la télé,
je crois on a zolo ba famille na yepi yepi même tina mafuta bane kolinga ta molanga na indi boka Mireille ou indi boye pona nini okomona ozwa mbongo apesina somba mafuta. Donc cette dame que vous voyez au yandali lelo azana bateau balingaki azana bateau yo bamonaka ebolamo ata lelo bato batraité Mélodie ya kofina sida. Moi je la connais parce que azalaki fille abandaki koboma makambo na motema soki aza na problème na ye agarda yango mpo na ye moko stoma na ye bandaka na depuis tozalanga na ye ya neti lelo oyo lelo bafiki ye batraité na basorte nyonso en tout cas eza vraiment pasi mais oyo nakosenga na kombo ya Mélodie Badiamant topesi vraiment merci. Donc l'association Lisanga aux Samisa artistes et comédiens. Donc vous allez mot, il y a artistes et comédiens. Lisanga est présidé par qui est en mission au Wakanda depuis 3 semaines. C'est au nom de l'AMPPC que j'ai traversé le fleuve, j'ai pris l'avion pour Pointe-Noire et récupérer la dépouille de notre consoeur Mélodie Badiamant que nous pleurons aujourd'hui. C'est ce rassemblement, cette union des comédiens qui a fait que, ensemble, notre sœur revienne et soit enterrée dans Mabila Bakoponaï. Et voilà, chers internautes, balandi ya Juka Télé News bino mo bouti ko mona ensemble na bino ndenge nini to uti ko zula bino ba image ya matanga ya comédienne na biso Mélodie Badiamant Nicole po bino mo bomoni ya pasi ya mawa surtout kotala mwana oyo atikali na âge ya 8 ans à perdre maman na yebwe en tout cas eza pasi et sali pe biso nyonso tout pasi na équipe Juka Télé News to qui passe toujours toujours ensemble na ba comédie bino bomutu omona ndoto ya comédien na biso ndenge babimisi ndenge ba obsèque eleki na ndenge baki kokunda sikoyo na morgue ya plutôt bolimbisi na cimetière ya Gombe ba kunde na cimetière ya Gombe to ebite pona nini to ebike ba comédien so bakufi bakundaka ba na nécropole pourquoi ya comédien na biso Mélodie Badiamant Nicole pour évoquer kokunda ye kaka na morgue ya Gombe to ebite ça reste à suivre à vérifier. D'ici là, portez-vous bien. Restez toujours branchés, scotchés sur notre chaîne Juka Télé News. Moi, Aurélie Vangoula, de garçon capable, l'ambingation de la presse, je vous dis déjà, ciao là-haut.